na pamboli bino na komona Yesu Kristo pe na tomeli bino moya me ya malamu ndenge nzambe alobeli biso nyonso bosalaki na naturel bandelane nzambe atia surnaturel po ete botoka lisusu te bosofri lisusu te naye kobengisa bino na programme minene oyo toza nango na mois oyo ya mai 4 dimanches. Dimanche 8, dimanche 15, dimanche 22, dimanche 29. Dimanche, nous sommes en anglais Prophetic Genetic Sunday. En d'autres termes, ils ont dimanche où nous sommes na génétique. Oui, ceux qui ont voyagé, ceux qui ont Bali, ceux qui ont besoin poste, ceux qui ont sala, ceux qui ont bongo. Mais ceux qui ont gêne, ils ont délivré na histoire, ils ont se répété. Koko na bino, tina papa, maman na bino, tante na bino, oko keneli bosote, oko mata, pe oko kwea. Et on va dimanche au 4 dimanche on a bien sibino dans l'église Port des Cieux. Toujours thème sur pourquoi la délivrance des jeunes. Pourquoi la délivrance pour nanini et singeli to kota na katia ba jeune pour être toujours en délivrance totale et permanente. Et en gros tous les dimanches il y a moi autour dans l'église Port des Cieux. Limité 10e rue numéro 5 côté industriel de 7h30 à 10h30. Kaka na ngonga on a pesibino wana ndekuté kozala. Torotea, tokokumisa nzambe, tokosanzola nzambe, pe tokotika oya oto bengi nzamba basakoli, akota na kati ya makila na biso, pe abimisa oto yebaka te poto kangola mape ya libela. Yango dimanche oyo, dimanche le 8, le 15, le 22, le 29, zala invité na biso na Port des Cieux, oza moto na politique, oza militaire, oza maman maraîchère, oza musicien, oza mopaya na kati na moko na biso, oza expatrié awa. Port des Cieux et font les bikuke nango pour être oya yo et l'on a les bottes na yo pour les pamboli na yo et zozela yo. Alors dans ce thème sur pourquoi la délivrance. En tout cas, matéa o et ko pambola vie na yo pe ko kangola. Ya on ko zang saté dimanche o. Pour na ba union so o. Parce na poste ba ya mais bazangi transport na beng simino bino so obozola na ngai na kati ba point ya ba arrêt union so ba bus pour être bus et ozela bino à partir il y a 6 heures. Tous en a ba arrêt na Tchango. Tous en a arrêt Badara. Nous avons Kingasani Asuka, la maison communale à Kimanseke. Nous avons Massina Pascal, na Arrêt Bekatef. Nous avons Mongafula, na Triangle. Nous avons Lemba Terminus, bus et Rosala Peona, puis nous avons Kitambo Magasin. Nous avons Arrêt Nyos on a pesi, bus et Rosala Wana à partir à 6 heures. Et que nous avons foutu à Tambo Mote et Zuyo et Mignon l'église, que tu sili au côté de bus Pézonisio. Et on va te ligner aux Anisate pour être délivrant sa famille et commis dans le mois de mai. Pambola mana kumale Jésus Christ. Tout le monde a un apport des cieux dans 7 heures dimanche. Shalom.